Bote na bino banso bandeko balandikana qu'une télévision. Tango kokipo na bino kozwa basango ya ngonga beti ya mokolo ya lundi 15 mai 2023. Si mama tango nde bozwi mai maso ba pandi sango ya ngonga beti ba bongise bino pona pokwa ya lelo. Tofungol basango na ngambu ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wazaki na mobembo ya 48 heures na Oyo na Congo Brazzaville wapi ba kutana ki pe basola ki na moninga na ye Denis Sassou Nguesso pe ba visitaki usine ya production ya mili ki pe ba ferme o izwa mikuna. Azalaki na visite moko ya 48 heures na Congo Brazzaville mingi penza na Oyo na nord ya capitale Brazzaville uta mokolo ya samedi 13 mai. Bongo mokolo ya dimanche 14 mai 2023 akendaki na site présidentiel ya Ngolodwa. Bongo na Villa Emerald bakutanaki na moninga na ye Denis Sassou Nguesso wapi bazwaki bongo tempo na masolo. Sima na bango kosolola bakonzi oyo mibale bazwaki nzela mpona kokende kovisite ba différentes unités de production oyo ezwami kuna na Oyo. Babandaki na ino na usine oyo eproduzaka miliki. Kuna bayambamaki epai ya numéro 1 ya entreprise oyo amemaki bango na laboratoire pona ko expliquer bango ba étape nyonso ya production ya miliki. Kobanda na traitement kino na kotia yango na milangi. Miliki na kombo Dalima oyo bimaka kuna ezali ya qualité malamu penza. Ezali consommer na Congo Brazza mobimba. Usine oyo ezali na capacité ya kobimisa 600 litres ya miliki par jour. Awa ba produisaka pe beurre na fromage. Esika mibale ezalaki bongo na ranch kila. Oyo na kati ezali bongo na ferme moko eboko la kaba espèce ebele ya banyama. Kati na bango ba chameau pe bangombe. Toloba plus de 2500 têtes et jami kuna. Kolongwa na ranch kila Sassou Nguesso pe Félix Tshisekedi ba kendaki na ferme oyo eboko la kaba ndeke babengaka ba Autriche. Simande ba kendaki ko visiter laboratoire ya bangombe oyo ezali na capacité Yakoboma 100 têtes par jour. Bakonzi oyo mibale basisaki visite na bango na bilanga monene ya masangu sorgo pe 1000. Awande Félix Tshisekedi asisaki visite na ye ya 48 heures na Oyo. Oyo ezalaki pe marqué na masolo en tête à tête entre bakonzi oyo mibale. Wapi selo ba source proche ya présidence likambo ya ba relation bilatérale entre Congo Brazza pe Congo Kinshasa pe likambo ya situation sécuritaire na est ya Congo Kinshasa nde ezangaki te na mesa ya masolo na bango. Ngonga ebeti. Groupe moko ya bilenge oyo basalaka mobu na quartier aux zones commune Ngalie mabakangaki bango pe bazalaki présenté par ya vice-premier ministre ministre ya intérieur pe sécurité Peter Kazadi Kakonde. Ezalaki grâce à vigilance ya ba élément ya force de l'ordre nde bato pe biloko na bango na quartier Binza Ozone na commune ya Ngalema mokolo ya samedi 13 mai 2023 ebikaki. Wapi bilengo oyo bozali komona batiaki mobulu makasi ndenge bamesana kosala. Bango base reklamaka kozala ba membre ya parti politique moko ya monene. Na koyoka ba habitant ya quartier Binza Ozone bango balobi ete bazali ba membre ya force du progrès oyo ezali moko ya ba structure na kati ya UDPS parti présidentiel. Bongo si manaye kozala informé vice-premier ministre, ministre intérieur de sécurité mwana mboka Peter Kazadi akitaki sur place et longo na moninga na ye ministre commerce extérieur pe na secrétaire général ya UDPS. Peter Kazadi a constataki ba dégâts pe azoki tango ya kosolola na population. Ye asengi population a collaboré na ba service ya sécurité pe azala bongo vigilante ya ko dénonçaka ba kanyo so suspect. On a trouvé sur certains des signes de fétichisme et nos forces de l'ordre sont intervenues. On les a maîtrisés. Il y en a qui sont maîtrisés, d'autres sont dans la nature. Je pense qu'on va poursuivre les enquêtes pour traquer tous ceux qui sont encore dans la nature jusqu'à mettre la main dessus. Que la population puisse aider nos services de défense et de sécurité à dénoncer tous ceux qui commettent des bévues, puisque tous ces gens-là se cachent dans la population. Donc la population doit collaborer avec la police et même de l'armée en cas de besoin. Si mandé cortège ezwaki nzela ya hôpital militaire ya Kanchachi. Wapi bakendaki bongo ko réconforter ba victime ya barbarie ya baningo oyo. Ngonga ebeti.
Président de la commission PAJ Assemblée provinciale à Kinshasa, Sami Kalonji Longona élu Topé Mopona Miamaluku Papi et Piananzamo, va auditionner ministre provincial et intérieur sécurité paix justice Mwanamboka Gracien Tsakala pour la insécurité où ils allaient régner dans la commune Yamaluku. Fiston Mandondo. Kotala insécurité ya makasi oyo ezali korenie na commune ya Maluku oyo ebotami na nzela ya conflit ya bateke na bayaka nde président ya commission PAJ ya Assemblée provinciale ya Kinshasa Sami Kalonji elongona Elia Maluku honorable Papi Epiana ba auditionné ministre provincial ya Kinshasa Gracien Tsakala en charge ya intérieur sécurité et justice masolo na bango elekaki a huis clos na Assemblée provinciale ya Kinshasa. Nabobimi na bango président ya commission ya PAJ ya Assemblée provinciale ya Kinshasa Sami Kalonji pe Elia Maluku honorable Papi Epiana babetiaki ngonga boyi totunie mituna ezalaki ebele yango yepe apesi yano alakisi biso ndenge nini bazali kosala batie commission en place oyo ezali kolandela makambo ya insécurité kuna na commune ya Maluku pe batie commission en place oyo ezali esangani na gouvernement provincial na gouvernement central po ete batinda bamilitaire pe bamilitaire basi bakei kuna po batia kinya na commune na biso ya Maluku et bamilitaire bazali ebele na nzela na biso ya monene to bengi route nationale numéro 1 bamilitaire baza pe na kati ya bazamba nyonso mpona kotia kinya na kati ya mboka na biso na oyo etali bisika bandeko bakei kobatama bamosusu baza na kati ya baeglise bamosusu baza na kati ya baekole batie commission en place oyo yokende mpona kovisite bandeko wana po bayeba kosolola na bango bayeba kozwa bango en charge na oyo etali eloko ya kolia na oyo etali mwa kisi po bamosusu bazali kobela na nsima soki kimia ekoti bazonga na bisika na bango oyo bafandaka. Maluku ezali porte d'entrée ya ville ya Kinshasa tolingi kimia ezonga bankumba zonga bamboka yango bisika na bavanda et ministre apesi biso deja message ya ebandeli ya malamu ya sango kitoko ya koloba te ville ya Kinshasa na gouvernement central azwi mikano eye déjà batie bamesure en place mpona kotia ordre ya koneutralize phénomène mobondo yaka oyo bazo kotia bafumu to bapopulation te ke mal à l'aise nasengi na bana Maluku bazala rassuré ke bapréoccupation na bango na bato bakotela biso ya banyanga kata wana mpo basakana na biso l'état azwi badisposition na bango oyo akoyoka l'état ayoki ye oyo ayoki te l'état sa azwi mikano azozwa soin na bango dans les heures qui suivent bankumba kimi bamboka bazonga mboka na bango moto atambola librement likambo kozala susu te. Sima bazwaki nzela Assemblée nationale mpona kokutana na président Christophe Mbosso Kodia ngonga ebeti. Société civile ya Beni na Nord Kivu elengeli 5 journées sans activité pour na kolobela non na ba insécurité ezali koleka na etenye oyo bongo 5 journées yango ebandi mokolo ya lundi 15 mai 2023 wapi moto moko akufi na manifestation Jina Ivo wa Paluku correspondant ya ngonga ebeti kuna na Nord Kivu abeti ngonga na nzela ya alo ya Yannick Mulengo. Lelo nde mokolo mwayambo penza ya manifestation oyo ebengamaki na société civile ya mboka Beni pona koloba ete ke bakonzi ya eton de siège na mboka Beni nyonso bango nyonso balongwa pona incompétence na bango banda esali mikolo ebele insécurité ezokamba mboka bazomema biloko ya bato bazoviole bazosala eloko moko balingi babandi saki ata intervention moko esalema wana elobeli ya mokonzi ya société civile ya mboka Beni Maître Pepe Kavota na baorgane na ye nyonso babengisaki manifestation to ba-action kobanda lelo mokolo mwa yambo ti mokolo mwa mitano mwayenga esika nini bakosala evaluation apres wana bakokende nango lisusu tino bakonzi ya Kinshasa bakoya na Beni pona kolongola maire de ville Muteba Kashale na bakonzi ya pulusu nyonso ya mboka Beni na ba oyo babengami ba procureur ya république na PGI Beni oyo abengami na kombo ya Philippe bajali koloba ete ke azali kosenga ba amande rebele kobanda $1000 ti $5000 ata soki osalaki mbeba te
nde société civile na baorgane na ye nyonso basili kolakisa ete ke banda état de siège banda maire de ville atia deja bataxe ebele na mboka oyo ezalaki ya kala emataki ata na developement ezali komonana te. Basengi na ndenge akomi général akendaki na Lomami atikala kuna me azongaki na Beni eloko oyo ezokamwisa batu nyonso ya mboka ezalaki observé à 100%. Mboka mobimba na Beni na baboutique na bamagasin na batombwisa pukutukutuku bamonanaki ata moke te, bamagasin nyonso ekangamaki bapharmacie te ata na pokwa oyo population nyonso endimi yango observé yango po ezali kolela ete ke enyokwami me ezali na mutu moko te oyo azali koyoka bango na kolela na bango na mai na miso ntango bazali kokotela bango na bandaku, bazali mpe koboma bango, bazali komema biloko na bango na bazali kofuta bataxe ebele me bajolela kaka. Tozoyebisa na bino ete ke journée ya lelo mutu moko asili kowa abetamaki na bamanifestant ntango azalaki koya na tukutuku na ye kouta na territoire na Mangina wana na ndindi penza kokota penza na centre ville, bamanifestant babetaki ye libanga asili kowa, bakangaki moko ya moko ya bamanifestant. Naza mwa bino Jinaivo wa Paluku kouta Beni. Nabasango Soussou, Madame la ministre et agent en famille et enfants Mireille Massango Bibi Moloko. Asalaki message, Mokola lundi 15 mai 2023, Kolansamana journée internationale. Ya famille, Oezalaka célébré chaque 15 mai, Yamboula. Angonga Ebetami, Namija Aloua Molimoz. Chers compatriotes, le 15 mai de chaque année, les États membres des Nations Unies célèbrent la journée internationale de la famille. En effet, c'est en 1993 que l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution A-RES-47-237, a proclamé le 15 mai Journée internationale de la famille afin de mieux faire connaître les questions liées à la famille et d'accroître la connaissance des enjeux sociaux, économiques et démographiques qui l'affectent. La commémoration de la Journée internationale de la famille nous amène à réfléchir sur les enjeux de l'ère et la possibilité de mettre en place une politique nationale réactive en faveur de la famille afin de réduire les inégalités et la pauvreté. Pour cette année 2023, le thème international retenu est Tendance démographique et famille. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le gouvernement a retenu le thème La stabilité de la famille congolaise et enjeux démographiques. Chers compatriotes, la famille est la cellule de base d'une nation. Stabilité dépend le développement. C'est dans cette optique que la déclaration de Copenhague reconnaît la famille comme l'unité de base de la société, mais aussi son rôle dans le développement intégral de chaque nation. Le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de la protection et de la stabilité de la famille, matérialisée par les gouvernements dirigé par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a mis en place une structure spécialisée sous tutelle du ministère du Genre, Famille et Enfants, dénommée Office national pour la promotion et la stabilité de la famille. Outre cette structure, plusieurs réformes ont été apportées dans le cadre normatif en vue de la protection et de la stabilité de la famille congolaise, dont les codes de la famille.
Cérémonie à clôture ya semaine ya Croix-Rouge et Salemaki dimanche 14 mai 2023 na place échangère na limité na présence ya ba autorité politique ya mboka pe bakambi ya Croix-Rouge na RDC. Puris Pembele, Judex Makingo. Bon moment ça nous a occasion à célébration de journée internationale ya Croix-Rouge le 8 mai. Semaine ya Croix-Rouge ezalaka organisée wapi activité ya ndenge na ndenge esalemaka. Bongo lokola pona 2023 elekaki na méditation na kotalaka ndenge journée internationale yango ezalaki dédié na bandeko na biso ya Est wapi bitumba ezali. Ba activité ezalaki mingi te pona semaine ya Croix-Rouge ya 2023. Bongo pona ko clôturer semaine yango bayi Croix-Rouge Congo démocratique bapesanaki rendez-vous na place échangère na commune ya Limité mokolo ya dimanche 14 mai 2023 na bokambami ya numéro 1 na bango mwana mboka Grégoire Mateso. Kuna milulu moko ya monene esalemaki na présence ya ndambo ya ba autorité ya ekolo wapi tokokaki komona représentant ya ministre ya santé. Na milulu yango bapesaki ba diplôme de bravoure pe ya mérite na ba membre ya comité directeur. Bapesaki pe lisusu ba grade na 1000 volontaires secouristes pe na yemoko mwana mboka Grégoire Mateso numéro 1 à Croix-Rouge oyo atombwami na rang ya élite suprême. Pona kotombola mwasi na kati ya lingomba Croix-Rouge basalaki installation ya brigade féminine ya Croix-Rouge RDC. Bongo lokola bapesaki résultat ya rallye oyo ezalaki organisé balongi bazwaki bongo ba cadeau. Numéro 1 à Croix-Rouge RDC Grégoire Mateso asengaki lisungi na l'état congolais na kotalaka mosala oyo Croix-Rouge asalaka lokola auxiliaire ya pouvoir public. Boyoka numéro 1 à Croix-Rouge RDC Grégoire Mateso ndenge ya betingo. Oui, ça activité que proclamaki na journée mondiale autofêtaki le 8 mai, tout ça qui message, il y a paix na peuple congolais. Les lots parmi ces activités-là, il y a pour encourager ma volontaire. Il y a pour faire ça moral, la malam, batika la namisala, azoko sala, et dans le cœur, comme dit le CM Nabisu ya année, où j'ai oublié des pouvoirs publics, bâti yango pour aider le gouvernement na tambo, bango ba koki ko sala te, ils sont tous na bagène, genre ba volonté, dans le cœur, comme thème de Monsieur Touba, et ba sala bisala il faut pas encourager. Bonga biso tozala na motema ya kosunga bandeko na biso na moment ya pasi lokola bandeko na biso ya cause bazali kosala yango mutu pe moi pona kosekuri bandeko na biso en cas ya danger ou bien en cas ya ba catastrophe naturelle. Ngonga ebeti. Fondation Kitoko elongona mokambi nango chef de travaux Marc Kilenge Toko bakitaki na quartier Kindele Dallas na commune ya Mongafula et pa wapi bazaki na réunion moko ya prise de contact na ba membre ya Fondation Kitoko o bazomi na quartier yango le tout purance Martial azaki kuna pona compte ya Ngonga Ebeti. Toujours très visible et très proche ya population na ye ya Mongafula bisika bakunda motolo na ye chef de travaux Marc Kilenge Toko papa oyo azali kopesa sourire tango nyonso na bana ya Mongafula elongona ba Fondation Kitoko bakitaki pona mbala ya liboso na mabele ya quartier Kindele Dallas na commune ya Mongafula pona kosolola na bango pe koyoka mai nyonso oyo ezali kotungisa bana ya Kindele Dallas awa ambiance ezalaki ya kosakana te wapi bana ya Kindele Dallas bafongolaki oya bango motema na koyamba Fondation Kitoko pe lisanga politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo FDC na mokuse parti cher ya professeur Modeste Batu Lukwebo président ya Sina. Papa sourire Marc Kilenge Toko atalisaki bango vision ya fondation na ye oyo ezali ya kotia mutu na kati ya makambo nyonso pe asengaki bango na kosadere massivement na Fondation Kitoko oyo ezali kotambola ndenge moko na lisanga politique FDC. Boyoka Ngonga toya wa to sololi masolo etali Fondation Kitoko pe misala na yango oyo eza agriculture, formation, environnement et puis santé. Kolandisa masolo wana bandeko pe ba présenter moi ba besoin oyo bazali na yango par rapport ya ba axe d'intervention na biso de bongo biso pe to laki to bito kei to koya kozonga kasi kolandisa mawana bandeko basenga ke biso to zala bongo balobeli na bango mais kozala balobeli na bango to kozala yango na pamba te de to ebisi bango kolandisa mana bosenga wana
tosi tokota na lingomba ya parti ya professeur Bahati Lukwebo tobengi AFDC nde pai wapi tozali kobonga makuna kolandisama na mitindo ya parti po toyeba bongo le moment venu ko représenter bango na élection. Ba idea papa kitoko soki aye makanisi na ye wana toko developer ngo tiekene musika toko soutenir ye tina suka tina lifaba. En tout cas makanisi ya papa Mage apesi biso leso moko malamu mingi pe to développer pe mituna biso pona makambo nyonso alobi tosepeli na yango makasi biso bana tozo soutenir 100%. Ndenge kaka balobaka na fondation kitoko kusir ngonga ibeti. Mireille Wankake, présidente ya ONG Congo Telema, abeti ngonga pona kotalisa ete balengeli ba formation ya make-up et coupe et couture pona ba jeune fille mère, ba mama pe ba susu na koyeba kosunga population. Bongo esenge weba ete formation ngo ezali ya ofele ko banda le 22 mai kino le 3 juin na centre moko o izomi kaka na ville province ya Kinshasa. Yannick Moulengo Dianlevo azaki na Ebolanda. La réunion par rapport à l'inscription de jeunes filles, de jeunes mères pour la formation make-up et coupe. Je pense que l'idée va aller jusqu'au bout parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a 38 élèves. Moi, je vais les appeler les élèves puisqu'ils vont faire une formation. On a 38 filles. Et là, d'après mes collègues, on est déjà 52 filles inscrites par rapport à la formation make-up qui commencera le 22 mai au 3 juin. Pour la coupe et couture, les gens sont un peu réticents, mais je pense qu'après cette réunion, on aura beaucoup de gens qui vont venir s'inscrire. Non, c'est une formation vraiment gratuite. Une journée porte ouverte pour qu'on entende les mamans maraîchères, les mamans vendeuses, les mamans commerçantes et les filles mères, parce que les filles mères sont des mamans aussi. Écoutez, venez nombreux, inscrivez-vous sur notre plateforme Congo Telema Facebook. Vraiment, on en a besoin. Il y a beaucoup de formations. Au jour d'aujourd'hui, on a 2 formations. Mais à l'avenir, on aura formation de bâtiment, maçonnerie et des chauffeurs aussi. Na basang mosusu esenge koyeba ete misala ya kobongisa route Kimbanteke ezali kosalema kitoko na exécution ya bandeko ba chinois na bokambemi ya office de voirie et drainage OVD na bokuse wapi e bandi na dokolo pe ezali kokoba yango esali esengo mingi na bayi komini ya Kimbanteke boya na ndenge bazali kosepela na bilili ya Christian Makutu pe mongongo ya Lili Maleka. Route Kimbanteke mobimba oyo ebebaka makasi goudron elongwa ekomaka mabulu oyo mituka ezangaka ndenge ya koleka malamu tozomi awa na komina Kimbanteke esika wapi misala ya kobongisa route Kimbanteke yango ebandaki awa na dokolo ndenge bozali komona misala yango esimbami na OVD na exécution ya bandeko ba chinois awa esiba komi deja na étape ya kosopa pe kolalisa mabanga kitoko na balabala kobanda dokolo esiba leki deja Kimbangise pe ezali kolanda wenze ya ngandu pona kokoma kino na cimetière ya Kimbanteke. Côté misala problème ezali te makambo nyonso normal oyo ezali kosepelisa bayi Kimbanteke malgré batikali kaka na 2 moyens ya transport soki ligne 11 te c'est-à-dire makolo na ba moto oyo bazali ko débrouiller koleka mopanzi ya balabala ya pasi koyoka basali na police malgré effort bazali kosala pona route Kimbanteke oyo esalema kitoko pe na lombango salaire malonga ezali te na ba aire ya repos ata mai ya pamba ya komela ezalaka te kobanda tongo kino pokwa bakosilisa ba condition ya mosala ezali mabe kasi na ngambo ya population komona lolenge route Kimbanteke na bango e bandi kobonga malembe bazanga kite kobeta ngonga commune Kimbanteke ko za commune moko négliger moi l'entrée des ali et le déranger bango ba simple na eza kitoko te
banjie ezokufa tro eza banjie moko ya kala efale kochange bango banjie mpena tonyokomi mpe na aveni oyo na balabala oyo lelo namoni mosala en tout cas ndenge ezosalama mosala eza kitoko esalama bien me nayasi ti mbula ezonga nde tokendelanga boye ti tokoma bajie nayasi mosala peut-être ekosila ekozala malamu kotala bakondition ya basali ya nzela oyo mpe tobandi ete misala yango ekokende kino na suka na koyeba ete route Kimbanzeke oyo esungaka population eteni oyo makasi ngonga ibeti. Tokomi na basango mosusu tolobi ete page magazine ya Yvon Mundadi, secrétaire général ya Force populaire des démocrates FPD na bokwise oyo akendaki kosepelisa bamama ya kinkole komini ya ntele weekend eleki na cadre ya koredynamiser parti na bango FPD oyo ekokoma planté na ville province ya Kinshasa mobimba bongo amemelaki bango maputa comme cadeau. Yannick Nduki Mandembo elongo na Fredine Takidi bazaki na ye. FPD viva! 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 Force populaire démocratique! Ndenge kaka alakaki mikolo witi kolekake akozongela bamama ya quartier Kinkole na commune ya Ntsele yangoyo Yvon Mundadi charge ya bana ya Tchangu oyo azali bongo secrétaire général ya lisanga politique Force populaire des démocrates FPD na mukuse oyo ekambemaka na Jean-Louis Baouna ayaki kokokisa maloba na ye mokolo ya samedi 13 mai 2023 awa azelamaki lokola Yesu Kristo na bokoti na Jerusalem. Botala bino moko ba mama très mobilisé pona koyamba oyo bango mwana papa pe mobali oyo bango bazali kolobake ba komema ye kino suka. Bino moko botala ba mama ya Kinkole esengo nini bazalaki na ngo tango Yvon Mundadi azali kokota. Esukaki wana te po Yvon Mundadi azwaki tango na ye ya kosolola ba mama kotalisa bango bien fondé mosala nini mama esengeli ya sala na kati ya société pe place nini FPD ezali ko réservé pour na mama moko ya Congo démocratique mingi penza ya Tchangu oyo balobike bango na Yvon Mundadi kino suka bakotika la te lokola pantalon na mokaba boyo kangunga. Pour lier l'utile à l'agréable, Yvon Mundadi alekaki mbala moko na action koloba bongo ayaki Kinkole maboko ya pamba te ayaki pe kolia liboke te kasi yaki nde kosepelisa mama moko oyo azwamaki na oyo esika koloba bongo plus de 150 mama moko na moko azwaki pièce na ye ya wax anglaise oyo penza esengo ezalaki na ndenge ya kosakana te bota la remise symbolique ndenge esalemaki. Na suka ya milulu oyo ba mama ya quartier Kinkole balobi baloba te po bazwa zero lokuta botala bino moko pe boyoka ngonga ndenge nini ebetami. Naza membre naza comité ona ndimi kosala musala na FPD na sepeli na papa makasi nzamba abomba ye abombe na sama kila na ye na sala loboko na ye elongo na libota na ye ya mutu ya vraiment na sepeli epi na sepelaka ntango nyonso ntango nayokaka ke papa azoya na sepelaka mpo nayebi un jour na kozala mutu kati na bato. Papa nde nazala na nde esengo makasi pona ye na kodefendre makasi. Tosepeli mingi na papa Mundabi pe tosepeli na papa na biso Titi papa ndenge baza abaki liboso en tout cas nzamba azala na bango po eloko oyo tondimaki yango te ke kozala boye me na ngolo nzambe nde tomonani boye en tout cas toza na esengo makasi. Yvon Mundadi ye moko pe azangaki te kobetisa ngonga ya motu ezalaki ete toya tolobaki tolakaki toye
topesi esengo na bamama lokola toza force populaire des démocrates tozwaka moto totie na centre mosala tozosala mpona kopesa majorité pa chef de l'état lokola tolobaki toye tosali yango makambo ebele ya koloba ezali te. C'était question ya ko répondre na ba promesse topesaki bango toye tosali yango mapona mitango koya FPD déjà sa mibongisaki de makasi mingi pona mapona mitango koya mais loko eza na motu ya makasi ezali kopesa esengo na population pe kovana na bango pe na laki ete eyaka ka pona maputa te na ete na koya lisusu na makambo na laki bango pona ya ekozalaka pona mapona mite oyebi na kata bomo isoko za na kibomoto merci na nzamba pambola yo nde salaka bato bazala ezaka mapona mite. ezalaka nde boye baloba ntango ozali komela mai esengeli kobanzaka mpe source ivo mundadi yeyo elombe mokongo ya nkoba ya bana ya ntiangu azali kokende na mosala na ye kino suka balobi 2023 na décembre nde makambo ngonga ebeti bandeko bandi kanaki la télé-vérité aonde tosuki basango ya ngonga ebeti ya mokolo ya lundi 15 mai avant tokabwana topesa matondi na basungi biso na nzela ya technique Patrick Lusala asimbaki caméra Christian Makuto azalaki na montage bongo Teddy Agwana asimbaki montage final régie zokoba kosimba toujours na Joël Pembele kimia ya Kolonzambe e ingela Omabota Mabini.